Capage TV. Capage TV. Libale bele to kama ka oh avant une fille on a 5 ans 6 ans makebala oh on a ndenge nini ayebe loko a trouver Katia oh wana c'est moi ça libala a aucun ça appelle ex comme bonde koko libale ko kufa mais bonde koko tikala te oh na bien bat bo mona mitakala comme ndeko ndeni kapashula parce que ça n'a pas tout sous ta zananda kalibala moté baka pas ex qui nous met aussi la té ouais ozomona ngana loba ki sa bolingo ezaka ko remplacer moto mais so kote na mpako olingao kapashula vanda kanga njoto po soko yo nyotika otika pour na ba raison nini c'est ça ba raison ni makasi na ndenge nini pour na ba faire ya ba papa bana kapashula ce que suite au kabona bana basana kati sile sili OK po otali ku teke na botela bana na bimisa ba makila pona yo mais au bois tiki okizo mutu mususu parce que o luko yo bando remorquer na ndenge cesse na ndeni bino mile na bino suka nongeza kama mutu fakufa c'est ça suka na mutu fakufa ya mile na bino suka na mutu fa mutu atia mutu na se kapashula to comprendre tout ça passe makasi na robano ne mission moko président de la République il va confisquer ba téléphone à batu nyonso suka na ebiso bombe kozana monde oyo misu batu ba ko sito kopote batu bazo somba ba laisser passer bazo katisa ba okima ata ya famille ka babi na famille biso nyonso bana na mama tina bana bukanga yebisanga yi audio o ebimi ya santa wana tanga oloba ke na linga kaete est-ce que bando loba bopo ebeka kufa bato ebele ba wela ko sa ba relation mais ba yeba ko entretenir yango te entretien de ba yeba te babi te ka mentir la ozo wela ko yeba na mokili mobimba mais ko entretenir ozo ko kate na ini na zabu bato balala ngeza nga na telemaka ba téléphone ngeza na ba réveil ya ba 2h ya ba 3h amen eza ba nga na telemaka na préfère ko samba na 2h na 3h parce que eza bato balingaka biso te bakendaka bakovanda bakendaka kosaka bakendaka kotelema na bakoya bandako na biso na baplafond kotelema partout eza ba wana ba 2h ba 3h nde eza nga na tia ba réveil na telemaka. Grâce à BioHerbe Cacao, je me sens équilibrée au travail, à la maison et c'est pour notre bien-être. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Gamme de beauté et arrête beauté. Bato nyonso balingi tema bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé opakola mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango comme na moi rose bokomi ko 6 episode là pour ko bebisa munoko te grâce ya beauté ya biso oyo omona ke batache moko esali ngai mwindu grâce atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergique te donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basango na kati ya mafuta
sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola nazo recommande bino bagamme ya Ritz Beauté bozala vraiment mikolo na tingami kaka na Ritz Beauté. Ritz Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. Capache Télévision, merci d'avoir onion sur Landa Bisso en tout cas. Ndebo yebi, non ça qui bino, tous qui n'a moi problème technique fois passé, tous autres ça va effort pour tout matamata malgré bino bolingara mingi et inda qui même chose ça la mission trop réfléchi. Et puis tu peux ça conseil surtout ceux qui ont la mamania ba sepila en tout cas. Nzambe a pambola bino bozo koma boka bonate et tout les cas de abeta pour en tout cas. Biso tozara sous aux connaissances to comme déjà famille so likamweza to ebinde to bongisa ba oto chaka penza musika oto mona rapena oyo mato imangongi ye penza to comme ça ba mbo azamba so mbono asio comme ça mbo azamba lo ba kuluto aze quoi merci ba on so on biso mama nyaboni Kapachula, bonjour na abonné à Capache Télévision, bonjour na batinu sur balinga rabiso, merci na bato babenga rabiso, ba remarque. En tout cas, ça rabiso vraiment bien ma kasi, tant bobenga rabiso pour non ça ba remarque parce que Moussa ne se senga remarque ezala pour na évolution pe ezala bien. En tout cas, merci na Joe Mystique, magé mikolo à mon anité. Mais le pe na comprendre kazali. Abali saki. Ya jo kokana papa makasi. Ya papa makila makasi. Ba kokana famille mobimba. Ndiye ba chinois. Kapachula et ça arabiso vraiment bien makasi. Pour na remarquer de Dieu na le fufu pa mamuté. Na le tole suka. Na suka musala. Potoka lega ne bandeli. Dodo esi ya comme filmer nga likolo muto etengami liste bimine mususu. Donc zo comprendre. Merci beaucoup na siki mojiba. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup à mes jumeaux paradis. Merci beaucoup à Bino Toubolinga Malika Mania. Vous êtes tellement ébélé. Mon vieux Galor Boulango, la ponctualité d'Alessandre. Alobarapa Salaka. Papa Dior, papa Dior, papa Dior. Alobi Malika kutakanisa tanga yo ingrate papa Dior na lingio penza mingi makasi en tout cas téléphone opé comme ke na suka na lingi na sauter ba niveau liko na ngona bakisa lisusu papa Dior nzamba lola pambola yo naza juste orpheline en tout cas nzambe ya bana bitika mona yo penza mère Adeta Kupumba na pesio bambote Joël Ndaya des gros bisous à toi ma copine merci beaucoup na yo viens na dieso la London olobaki okende kuna motema ya mama Dalida Zola na pesi bino bambote amanya na sepeli makasi to sololi awa to lobeli mambo Bible to lobeli mambo mangomba elo ni esalaka force ya sacrifice na kati ya prière. En tout cas eloko esalaka force ya sacrifice na kati ya prière. Qu'on reconnaître tout d'abord que Nzamba existe. Amen. Parce que tant qu'on reconnaître que Dieu existe, tant qu'on reconnaître que Nzamba nda sala que tous en souffre de vie, tant qu'on reconnaître que Nzamba nda pesa que lamba o lati lelo, yango sala biso vraiment tout comment tout développer force na kata prière et puis sacrifice. Kapachula sacrifice na kata prière et loko mususu. Sacrifice na kata vie ya mutu na vie de prière eza eloko oyo parce que nzamba linga sacrifice amen omoni ngai tant na kendaka prière na ebi que soto na prière na 6h na 7h na 8h na 10h na 11h na 12h na préféré na kende pena na 6h oh za rappelle na kati pongi na nga na sati pena que 6h heure pongi heure makasi mais nga na kati yango et puis ngai ni na zabo heure batu balala za heure nga na telemaka ba téléphone nga za na ba réveil ya ba 2h ya ba 3h amen eza ba heure nga na telemaka na préféré ko sambe na 2h na 3h parce que za heure bato balingaka biso te bakendaka bakovanda bakendaka kosaka bakendaka kotelema na bakoya bandako na biso na baplafond kotelema partout eza ba heure na ba 2h ba 3h ndeza heure nga na tia ba réveil na telemaka ba mama bola mukae la muka mama poni bino boza Leonardo. Vous comprenez? Né héros ngana telemaka po to bunda na bino ensemble. Donc bino bo loka ngape na telema na obelela nzambe. Force ya prière, sacrifice ya prière, bénéfice nango ezalaka elonga lobi tozana na paradis. Amen.
tosambela mpona bien mpona lelo te tosambela mpona lobi tosauve baame na biso na ya bana na biso tosambela mpona bata mokili te tozosambela mpona lobi na biso parce que lelo toyotalaka nalati jini chaussure mais kuna na paradis jini oyo ekozala nango te bomoi nango nde fo ezala sauve yango moni tose sacrifiaka sacrifice na kati ya prière eza eloko ya makasi oyo nzambe asepelaka nango eza eloko moko te jamais ose sacrifier na kati ya vie de prière ke eleko inaperçu to ozala na bénéfice nango te jamais bato nyonso base sacrifier na kati ya prière babénéficia bazala babénéfice lelo tomonaka ata mosusu bahistoire ya bato bazopesa batémoignage ngai na se sacrifiaka mpona prière pour le lona telema boye eza mpona losambo eza mpona prière eza mpona eloko boye yo kati ata motu lelo soki akomi to mosu obelaki makasi to mosu omoni maladi oyo obeli motu mo bakufelaki nango kuna mais yo otelemi mpo anini otelemi te parce que yo moko na makasi nando otelemi ta mosu na basacrifice oyo osalaki na losambo yango esali kotelema baprière oyo tosalaka na basacrifice oyo tosalaka na baprière efutaka biso après 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans. Alors, on encourage à bateau. Il faut, le sambo c'est un sacrifice. Amen. Il faut se sacrifier. Et ça, quand on a dit, merci Jésus, ok, le sambo, il faut se sacrifier. Nous avons dit que moi, je suis un niveau se sacrifier. Mais sacrifice, il faut après 2 à 3 à 4 ans. Il faut qu'on vende la penja bobité. Ce qui l'on a télémi boy. Et ça pour un sacrifice on a ça. Même tant que sambe là ka. Tant que on a un problème. Nzambe raisonner na sacrifice. Quand talanga na beaucoup de sacrifice na yo nzambe. Et ça ranine. Tu rappelles nzambe parce que tu as un sacrifice to ça là tant tu as une vie de prière. yango ne tele misarabiso na ba moment de faiblesse na ba moment tous na ba problème na ba moment où tous kuta na ba makambu au senge au tali sinzambe nzambe raisonner na ba sacrifice ba ngomba na mata ba prière na sala ba tolo na se na lala nzambe raisonner et comment makana beaucoup ya nzambe. Donc sacrifice na vie de prière c'est très important. OK. Donc, bien, merci d'avoir Hollande. En tout cas, remerciement, on a banani non. Remerciement, bah tout bas, ceux qui n'ont pas remerciement. Ah, toi aussi, ça vraiment si côté. Maman Lionel Moukenzi n'a pas su au bambote. Merci beaucoup. Maman Gina Onoya n'a pas su au pe bambote nayo. Dieso la London City, mon thème ya maman Dali da Zola vient en à parler. En tout cas, ceux qui n'ont pas connu les oya écouter belé non fout à kamuki. N'a pas su au bambote vient en à Dieso là. En tout cas, n'a pas que basé belé. Chloé Mukuna Paradis n'a pas essayé bamboto. Ok. Mania, comment, pourquoi moi si Alibala a reçu qu'aux Arapés na main forte et pas mon balinaye? Pourquoi? Parce que le lot aux homona, surtout les jeunes couples, le colabino, ceux qui n'ont pas balio, ou peut sa charge mieux so, eh tenga papa fois ça là. Eh ngai na simba relo tenga na bimarate et puis mi bali mingi ba pe qui sera basse na ba onde tiboé. D'après Papa Paradis, merci parce que Atika a quand même temps, aux a quand même libre. Oui, émission, ça, ok, pour ta libre camarade, ok, mais ce n'est pas donné dans ma couple, vraiment. Est-ce que tant que vous avez bah, ça a un avantage, un désavantage, il y a couple. Bien sûr, non seulement bah oui, bisayote, mais on a les arapos na ba mature. Ok. Parce que tant que on a vu des couples, je pense que au cas déjà na ba copinage. Atape babala qui est vierge. Pour ça babali mutu vierge là sur lequel na copinage tete. De bazio mba moko na sachet ba katio. Mais quand même tant ba ata bazio pe vierge ba okata obongo, ça dit mutu nyonso pe tanga kenda na vie de couple. Aux arape na tozana na ba place mo ba préparer biso. OK. Quand nengo lobi. Tozara pe na ba place ba préparer biso moni libala ya pour na ba mature. Libala oui. Malongi ozape na batande o pe ya malongi même na ba famille, même na ba famille. Toi na ba tantine, toi na ba nene singaye en tout cas parce que ton nga papa Paradis balakinga na pesa mini exemple nanga parce que pour na hôtel sabatu ba orientation na ba droite voilà ozomona ngai ba tante nanga ba teyanga par rapport à quoi parce que mobali obalanga kutinga na mwana. OK. Il faut na ndenge nini ya ko vivre na mobali. Peut-être que c'est un babylone comme tout ce cause de langue étrange, mais na mon étrangeté. Parce que papa n'a papa, il y a une éducation, n'a pas moi. Bon, préparer de la préparer déjà, préparer un pays. OK. Vous comprenez? Donc,
déjà pour nous côté non na sujet liboso lobaki moi si kozala mais forte na moi na bali na ye oui kapashula au moins vie auto vivre lelo to za ba jeune couple to na ba projet to na makambo belé to zo bota bana na biso to na posa bana batanga na bekola bien to na posa biso moto vivre beto la ta bien tout ça la pe ba projet na biso et c'est réalisé alors kapashula to yebi kelelo netinga malika bo mobali nanga aza PDG au FIDAT mobali nanga aza général T, aza colonel T, aza tant sous peut-être mutumo ya titré T, aza jeune o ya bundaka na manière na ye pour que moi kwange monana moi eloko moi sapato monana to vivre oh yo ya nango onga no ya na to sangisi to sali projet na biso. Alors pour na basi oyo peut-être parce que moi je pense même à ta basi maman mi da chatu azarana papa vite kamere mais à sala bilanga maman mi da chatu akoki ko la pe pongi aola la pena pongi na zo la mbaye ke nyonso ezali mais tango telemaka pona ko luka c'est-à-dire n'intimité za tongo midi pour ka papa kamere pesa ngambonga tissage pesa ngambonga sapatu pesa ngambonga ni c'est-à-dire même na couple nyonso bana ba moment oyo mobali azara na soka ina mbongo na yebike oyo eza pona mwasi nanga ayebi ke moment o mbongo oyo eza pona projet to sala. C'est-à-dire nandimi nanga te jusqu'aujourd'hui ça mi bali nyo so un moment ya kaka abimaki na fin du mois oye mbongo o soma ba sapato mbongo o soma bilamba mbongo o soma ba kabelo te nandimi te le couple ne se za o ba bonga eza ba ma Sylvie Mapata to mona sala bilanga mais vient na biso vient tioni to yebi ke nandimi te ke na ba continue ya za ba mbongo te to ndimi te na musique nyo so vient tiona sali ba voix mate ba na ba mapangu par-ci par-là mais pourquoi ma Sylvie Mapata lukaka c'est ça. C'est-à-dire même dans la vie de couple nyonso basi nyonso comment on luka kozala moi c'est comment on luka c'est la main forte pour na mbali na ye et ça exemple oh le mi bali belé yo katite muso to ba ye job la tepwani akuta kana basi bazaka sombelanga pesa nga kabelanga kopimelanga te kopimelanga te eza bongo ozo comprendre te pour appeler ça biso pe réseau te pourquoi ba la ah c'est ça hein? Peut-être na makanisi na biso to comme on sait les ba illusion na pesi ya pesa biso siko ke na bala kate pour na raison boye to comme siko comme na ba raison yango to ko na ne pays été pour ceux qui pas vu o ya fortité to ko pese conseil azana bango kaka azane kana ba o ya sombelanga na azana ba ka bongo mukolo kuta na o ya main forte à récupérer on a pesi na ebisa o kapashula libale bele to comme oh avant une fille on a 5 ans 6 ans makebala o on a ndenge nini ayebe loko a trouvé katia o wana au parti gelo ba biso nyonso bakuta na biso au parti gelo kapashalinga son combat place au baboy to pese mbote gelo capage place au défendara na défendara koto na défendara adon gelo capage mon combat pour ta salina mutu 30 ans abako ka malikate oze mona kapashula c'est-à-dire gelo capage peut to tena ligne ba ejo misti aza donc bazana ba 15 ans ba 20 ans mais liba les ati mais ba yo peut soka réseau ke aza me fortité aka yete na Dino Bwanga na Dino Bwanga bazé belé donc ekiri wana zenga peut na bina bakisa baza penza o to yebi bango bazaka kaka o te aza me fortité lo kabino ba femme fortité faut que ba femme forte mais ba olia na nuka na ba olia makasi merci bon on a voulu remarquer chez Amakasi pour éviter au ticket pour le bazali on sait la njoto comme il faut baza batu mabe penza baza malamu te malgré to soutenir bango mais ba malamu te ozo mona kapashula ça dit to pesa bango pe raison OK mobali nyoso lela koma koluka a se retrouver dans moi si n'est pas bimi eza lisumu te eza mabete parce que aoke saki ndumba te si azokende koluka bibe ezoyebisa biso moto akolela motoki na ye ntongo nga nake koluka mobali na nga ake koluka totie nzambe na kati nzambe azopesa biso makasi nde omonaka bacouple ka oyo basomba lopango koto oyo basala boye ondima te parce que tose soutenaki tozalaki main fort soki na ye na $10 na nga na olakisa mobali na nga nana intérêt obomba te na obomba mpona sala nango nini na bomba pona ke ça nini parce que yebi d'ailleurs que moi si nanga ana charge baleki ne mo quelque part so ka vu $10 en longola $3 pona baleki na ye $2 et $5 eza pona soutien na biso ya makam na biso to sala $2 ya pona ba besoin na ye c'est tout na bomba po nini
Ozomona. Non, là. Déjà, biloko na nyonso na début déjà vie de couple ezaka très important kotambola na vérité. OK. Ozomona. OK. C'est-à-dire yana mwasi musu pasalaka mobali musu pasalaka mais mobali musu mona mbongo na ye ezalaka mpona ya bombaka. Emonanaka te. Emonanaka te. Salaire musu salaire na ye emonanaka te mbongo yaka katikati. Alandelaka oya mwasi. Alors tant le côté kotinga pe na zoba te na bandeluka pe na yaka pe na katikati. Donc ça dit tant yo ya na katikati ngana ya na katikati déjà tokomo côté déjà fidélité na kati. Ozomona. Donc ngai po na ngai mibali o babala basi ya ba femme forte. Ouais. To ko encourager bango. Pe to kopesa bango merci na priorité o ba pesa na basi na bango ba kendaka pe ko luka. Merci. Parce que le loto yebité mandat l'été silaka. Le loto lobinga musale ko sila to yo musale ko sila. Alors ce que format kingate, ce que kutenga makasité, ce que vivre nini mokile ko tale ko seka. Même na bato au kabela kilo ba osani ba oseka. Mais ce que za ko koya nga mwasi na makasi. Na ko kufu yo peka mobali na ngai. Ozomona. Parce que neti ba biso ba kapashula. Po yeba ke ton ata de faiblesse ya passe. Okutanga ka suki kitoko, okutanga ka elamba kitoko na ozaka wow. Oyeba kuteke ni na lati bona lia kite. Ozana place au côté. Ozana nzela côté. Ozana nzela te. En tout cas, on a dit là, moi, on n'a pas mis la camiliki. Alors là, tu peux pas faire. Nous, c'est ça bien. Mais oye, bah, tu peux une faillite. C'est ça. Ozomona, c'est parce que tu sais soutenir na vie de couple na biso. Très important. Alors qu'on soit moins sur azam main forte, et ça m'a bêté, qu'on soit plus moins sur soutenir mon bali na isapi m'a bêté. Et ça m'a bêté côté ni na Bible verset ni ba yebisi biso na Bible. Que moi sur qu'on soutenir mon bali na été. Et ça wapi. Le problème est que c'est belé comment ko boya ko soutenir pe mi bali parce que surtout ce côté na mobali est conscient. Nde ba retomber ya mabende to boyaka. O leki si temps pour soutenir na suka. Après na suka asalelika ki maturité na ye. Ozomona. Akomi ko rebeta isoli solo. Akomi ko rebeta isoko to mwasi na ngande. Asoutenir ngande to mona ba retomber belé na ba réseaux sociaux awa. Ozomona. Yango moninga na vie na senga ka bande ko na biso ya basi. Bazala vraiment bien orienté et n'a pas place au bord qui est makolo. Ozomona, c'est très important parce que ça la biso passe au monde mon bali mo bimi avec beaucoup de maturité avec ça moi si ba vivaki moi so na sungaki moi soko la nepi ba via ba mi bela na ba place ba kendaka rien ne marche loko pe simbarate. Ozomona. Donc c'est un peu ça kapashula. Mania dans ça on a la kata bolingwa na kuta na tantine mo na ngalema wana to na ko sala moi ba makam na biso ebika ndenge zala rasoki oza avoir du vumu to kuta na rapena na baba wana to sola tati mo ka isanga na zena ba problème mbayi nanga mikona za ba problème mbayi nanga na kuta na ex nanga na expliquer na kumo sola na ye ezo singa guyo sola na ex nanga tellement que mobali occupé ngate to zana ba koswana ex nanga kuta kumo komenanga na zipe guyo komina ye akumo tuna pe mo intimité na kumo beta akumo déborder kutu est ndenge kuna nde to zalaka est-ce que kuno za bongo malgo bali et tout. C'est moi ça libala. Alors que ça l'appelle ex comme bonde koko libala ko kufa mais bonde koko tikala. Te. O na bien batu bo mona mitakala comme inde kono ndeni. Kapashula. Eh. Est-ce que vous avez bon comment attaque la gueule alors? Jamais. Lobi vite ebité. Bako ela ka wana papa. Te, ezali kama vite ebité te. Akosungo. Soka yeba ki. Akoko ma pe facha lobi. Te, asungi pe ndeko nayo. Te. Kapashula. Basa la mo exemple na mo fertilité. Te, ke woni za fertilité. Eza fertilité olingo mema ngo. Parce que les gens ont le de 1. Ceux qui vraiment réellement. Oui. Tozaki bien soudé mais to kabwana te. OK. De fait que to kabwana c'est que to yokana te. Te o kawana. Ka o yo tona o comprendre on a fait c'est bon ouais. Toi na cours en français il y a domestique. Qu'est-ce qui peut faire le banga est solo? C'est ça le problème. Est-ce on a le biga yango na etika la ka bongo. Est-ce dictionnaire ou te le bongo? Tozana di kama débat mouton ouais. Mouton ti di kama mouton eleki. Bongi bako te biso elo mususu. Ba comment comme ça? Ba te bele ba bengi bi habité malika ba on a bien raison kapashula ba lobaka mouton.
Kapashula. Tongo biso to loba ya ba mizima. Ah. Sope o baboka na milimo ya fima Yesu to yebite so ezako ya wana. Wa mutonte. Wa zani. Wana kapela ngulu. Wana ngulu kapela donc Kapashula ba distraction. O akende akota na soki na nini na terre. Na milimo ya na bete libanda. Na boy ko kota na makamuda po na ebeke o bete libanda. Na en tout cas na za sensible na ote nga ko kota nje na ote. O Moïse akota na terre promise. Mama. Nga na kota te. Na tanga bibe te na tonga fana bima. Donc na ko kota na beli kambonga ebite. Nga na sena ki somo. Na baki bo komela engate. Erreur est humaine, ngai te. Nga na okota na erreur wana te. Na boya ki na ngapenza bo nyuma tata nzambe. Na boya ki Kapashula. Revenons à notre mouton. Somo. Tezaka na mouton. Kapashula. Yango. Ozomona nga na lobaka omoni parce que ça na batu mususu ata zana ndaka libala. Moteba ka pa ex. Kinuma ezosila te. Ouais. Ozomona nga na loba kisa bolingo ezaka ko remplacer moto. Tango déjà yo kabwana moto wana bolingo esila kite parce que bolingo moto na ko zala ce qui peut-être ozana remplacer te. C'est ça. Nde bolingo moto na ezozala to peut-être wana moto mo bolinga eka po linga ye parce que même la petite vient manger si. yana moto musu po linga adinga ki obo bando linga na yote sorry na débit mais petit à petit bo vivre bo zala bolingo pe komi ozo comprendre mais petit à petit so bolingo e kola pa moto c'est-à-dire c'est que yo o continuer ka ko linga moto wana parce que so zana poso boya moto parce que ngana bi bato ebele na vie o boye na peut-être po otika moto wana yo mo saka volonté no bité moto ka yo linganga na fana linga e kaka ponda bosa na moto mais ce que yo ningi moto mususu o ko bosa na moto c'est-à-dire ce n'est pas la peine de vivre na moto wana c'est que kende ko forcer kaka na réseau et ça que boka bona moto wana luka ka forcer bo continuer na moto wana donc ça dit na bengo ba kindumba moko boye ba kindumba mo ya kati parce que ça basa mabale belé bazo continuer ko bima na ba ex ko so na ba ex ebele ba ex pa détruire mabala batu bakasi to boy na bisote ba ex un peu baza batu to leka na bandia na bango bango pa leka na bandia na biso mais le fait que to zala dessus te c'est que le comment ils a na katika to ça que simbate eza kota mobali eza kota mwasi donc loko ici to kabwana donc ça dit na ça sous na temps bazo ma matière na bango awa bazo ma matière na bango au moins tu vas encore bisa biso ba vie na bango te parce que ba bika ba se retrouver na mambo to lobaka na jo na manager ozomona Kapashula c'est-à-dire ngai na lobaka o bako sungaka te o sunga ngai par horoscope likamumo betala mi leka Kapashe ate ko sunga yete azali kamos na ngai oui eza mabete mais ezalaka ngai nde na koza docteur te donc la kana yo te ke ndeza boye pa paradis mikolo mo moyen te na déjà vana yebise na wana ibaino ndeni na sana contact na ye ako komelo pe ndeni libala te ako tuna ndeni libala te nga azaka na ona komelanga c'est ça donc nga azaka na ona ya ka komelanga ndeni bolingo na bino te donc que nga azaka na yo muta komelanga te ndeni bolingo na bino do yo pona do yo tuna nga libana nga te nga no desti to kabwana bon et bon siko mutu oboboti ne bana bobo yani ona paka moya poto mutatsindelenga ngabi base bele oui abana tunabi Kapashi base bele libana ya mboka ata libana mboka te partout bokoma moi na éviter mon bo moi mobali azaki no na libala yo moko sali tout mobali wana abimi akei boza esute place akokende peut-être pas bali bien azi mwasi mususu mais loko oza na bana ya mobali wana ko mozongi loko miso loko deuxième bureau ya mobali yango or kozalaki premier bureau te Kapashula omoni mobali yango komo yo tala bana mais un moment na moi rebonka jipe te wana eza ba bêtise Kapashula wana eza ba bêtise mobali boboti na ibana oui na ozonga kana séparation yo moko bebisi libala obebisaki pona ba raison na moko yo yebi voilà alors tant mobali ana kei mobali otuli donc tout que on a paramètre otula oui otuli petit ozonga deuxième bureau c'est qu'otuli c'est-à-dire ko yeba ko tula et vu non manyaso yango wana nzombo penza te otikali pena mbisi ya moto moko moni oyumela te wana do banjinji ba ovanda donc c'est-à-dire otuli yo moko vino mo ndi seconde ba comme ozona deuxième OK c'est-à-dire ko tula vino nyoso yango wana
Na bato ba no grave tant ozaina paka. Ba no la suli papa. Déjà ba mo no suli papa parce que derrière moto yo tikaki. A comme suko ko remarquer pour comme deuxième. OK. Ta musu posa sous deuxième T. Donc comme de horoscope. Soka sepe la ya zuyo. Soka sepe la ya zuyo. Mais azota toke mutu mo bena lingaka. Bon bolingo pesa compliqué to ko beba na biso to zonga na pété. Auto pe non arranger on a té. Parce que tant où il y a Zaki na yo, yo monde mo sala ka ya kende. Alors a comme ozo kaka na baton, soka sepeli, a sepeli sayo, a zu a sepeli so me do ko tout la vie on so ngwana. Kapashula, mobali so alingi fo vanda. Parce que ba coupe belé bebaka mingi e utaka na ba part ya mibali. OK. Ozo comprendre kapashula, mingi c'est au 100%, au moins peut-être 60% za ka mingi mibali. Malgré que 40% ya basi au pe lelo. Peut-être que comment on s'en fout, comment on va voir deux fois, trois fois. Malgré que tu vas voir une fois dans la vie. Mais le comment on a deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, comment c'est normal. Osomona. Mais ce côté n'aime pas quoi au lingao. Kapashula, vanda kanganjoto. Pour ceux qui ont yotika, otika pour na raisonner. C'est ça. Ba raisonner ma casse de ndengenini. Donc, ce qui est pour la raison, il y a quand même un kewana, à kepe na ba charge na ye. Là peut-être tu peux comprendre que mon coloria ou ko pardonner, ce ka yé na ba excuse que non limbisanga na zonga suma kamate oui ko pardonner parce que za bolingo. To ko lo bate que ngai jamais, ce qui na boani na mutu, magebe erreur na so ka ke ya zongi na zongi c'était té eza affaire à bolingo. Mais na bolingo oyo mobala linga ke solo yo moko okataki libala ngo o saboteki mobala kei apota mobala zongi o tikele tout la vie no mobimba et tout la peine vie no mobimba kapashula pona ba faire ya ba papa bana kapashula ce que suite au kabona bana bazana kati sile sili. OK. Po otali ku teke na botela obana na bimisa ba makila pona yo. Mais au bois qui otiki okizo mutu mususu parce que au luko yo bando remarquer na ndinga cesse na ndeni wana peut-être bato bandima kezapi bato peut-être on peut bakabona ki atika la peka yolela quand oto lobetula atika ne peka yolela malgré mpaka kenda. OK. Mais muto peneza ke mpaka kenda ki atika li pena zupe mutu na ye ah permettre o lekate parce que au beau tissé un aban on reconnaît tout côté que tant que na bambeto obi kapashu na comment ka moi obi ke mi bali ba ba conscient hein nga so na tele pena mo bali nanga nda mona na botela na botela te ya o monte na ke non o monte na ke bien mise à part o monte na zongi so na tele mo bali nanga ne atala to ko tala Victoria c'est ça c'est pas bon merci te nga kutu merci kuté hein ayi santa mentambe pambola nga na zo mbongo ebele. La peste c'est pesa ba fana nanga. C'est pesa penza moi si nanga nde na olingela. Oyi poani. Otala. Po yelo ba na poto nde ba kota mibali ba bota banga okokate. To ba ko ba bota moi si nde ba kota mibali. Ata ndi mo sa bota biya okokate. Ayoka la biso mawa. Mbali boso ka mobali na vie. Alo ba kena yoke la bino basi mawa nde ba kena kobota. Aye moka. Aye moko attends on na ba etio na ba ndani boy joku na ya na maternité lobate o capable na kelo mawa tala ku elokote bon akoloba pété est-ce que bon na invité yé tu as ba combien ah kapashula pour ka mawa pa ko dans likambo ngote ya kapashula o ele mission ya ninyo na maternité kota ah. Oh, est-ce qu'on continue l'émission là? Ayebi paso ou tout le monde ambeto. Ça dit ba papa mo boye, na ebite nzamba sa ba papa sika, ba kokana na papa paradis, ba comme na même idée, ba comme na même sentiment wana oh papa paradis yo kaka. Ba papa tanga mobutu. Baza soute, tout ça c'est pas colonial. Baza soute. Bazate. Kapashula, ba papa moko na ebite ba créer ba on ba matière ba robot, na ebite. Comment on a saboti normal? Normal est lié. C'est pas bien finga. Il est libre quoi ya? A fingi ya bon ça ni que libre quoi il peut naïe. Bah papa est conscient. Mi balo ba respectable. Kapashu je suis contre. Kapashu là. Je suis au moins n'inga ne zaboui. Ceux qui me colonnent na peur de ma poire.
papa jima oyebisanga te ke okondi bwendeni te oyebisanga te nga mona comprendre kaka ndo forcer nga lia po yebi kenga mambo lia penza na kipate ndo forcer nga te lia fufu bima bo eli biloko lia sala boye na comprendre que aseke na za okita mais aolobela nga te ke okondi bwe poani po faire ke ozomona osa chirurgie bandeko ozo comprendre mais mikolo na suna za na bonne mine au mona na olata pena djina bandi ko lula ba chemise ya penza ayebi ke loko nde mikolo mwasi na ngai munene bwe loko pe suna latisi yango et ça les bien mais un millionnaire te ça dit ayebi pasi ya mwasi abota mibali baolinga reconnaître te mwasi abotelinga ata bokaboni mais opesa ta maximum ya respect ke mwasi abotelanga bana tanga kendo kobota wana alinga pa kufa na ebite peut-être na ko kufa ba commission eloko légèreté ayebi kaka ke ko autala te keninga okebota bondenga kendo bota bonga ko gapi kotikala eloko te ba papa conseil ba sama no ba matière ba robot bayoka pasité bayoka esengo te tango tata mwana boy mama mwana nga bote mwana na pesa ta respect et puis mibala bongo ata ligi mwasi mususu ata mwasi nazo manquer mama bana etali ete bango boko ba permettre ka o basa bango ba matière ba robot bayoka eloko te sentiment moko te pasi moko te ozomona kapashula en tout cas na ebité mibala genre wana même na yomoko mwasi tango olinga mobala bongo mona au minimiser mama bana ye yomoko mivanda yeba ke ndenge yepa bimaki mukolo yopo bima bako minimiser au bongo vraiment voilà. Merci Mania. Est-ce que le autre koko lo bak amitié sincère et zarali sous parce que l'histoire ya amour des betami mobali boye abimana boye pe à son âme tanti na ngana kolobate nga za na ebi frère na ye en tout cas et ça dit vraiment kitoko te to moni pe camarade yango ya yatindaki voice ya kitoko penate not yobo ye ça na été moi ensemble zate o moni mutu mo atindi voice po ba voice ezali biso to za même ba voice na biso pe batinda ya ba genre wana linga tete na ko boma ekutu yo solo na kapasho na linga fi wana tem so pe bolvanda te boliate koyoka voice ya bongo pa muninga na yoki ngote babini eza lokola bon on exemple eza lokola Santa voilà Santa za mon camarade ya amour babebana soit disant ba kisoni soki ba fille ndenge ezalaka kaka Santa atindela mutu voice kala abie umeli et ça presque ba une année et tout voilà parce que voice on va au kobima voilà ndenge azolobela mowei kena ninga haete nga kutpona ngana ko boma ekutu ndenge zara muto nyonsa sola na ye ngana ina ye ata pa fachi asoli na ye ata fachi na soli sete poka soli na ye tango punta ninga kufinde voice wana bimi azo se défendre pe na moni azo katanela bat pe na TikTok kuna ya osana te Santa okolo banini pona ba amitié ya boy poto zo kaka ya bima kina vote ya zonga kiboye ya bota na nanyo ya zonga kiboye baki amitié ba file lo bakomi komima na matalana ya mibali ya mbongo okolo bani po mibali pe babomi ba fille ebele est ba fille villa ba mpakango oya ba pesa ba $20,000 na ba $18,000 wana o bazon sa ba tout sous par terre kapashula ka ba mpakango ba remorka ba tout en gros abimana oyo mazana oyo azana oyo ata 5. En tout cas kapashula ezosala pasi komona ba jeune fille bazokufa na ba âge bakokufa te touté osana émission mo dernièrement awa na ebisaki yo na lobi na kama kaso na mona mutu na réseaux sociaux ofinga mutu oza mukolo yaya mukolo na sekaka est-ce que yo koma na âge wana mutu wana komi nango preuve ane totala bandeko na biso mosusu auta ekokufa akala mingi te awa na mona pe bapibiyaki pe awa jeune fille mwasi ya Saoulé Bunga na mona ki ba fille pe bapibiyaki awa auta ekokufa oui jeune fille pe kaka ba fille ba kufa na ba âge oyo ba koyi kokufela te ba sali nanu oyo esenga ba sala te na mokili bapa to bande kokunda baboti mais lelo baboti bakomi kokunda biso bana est-ce que boza ko se poser ba question te c'est ça mais vona kufa liwa oyo
nzamba benginga Vraiment. tant nanga ekoki mata batango mpe banda kokoka na ntango akala mpe ezalaki boye te bakoko nyonso tomona ya banzela abaosimba banzete baute na baage na biso oui. ça n'est de trop bato bafille bazokufa bajeune fille bazokufa nalobaki eza na décence ebele baotambola mabe mibala yango bapesa bango ba 20 $, ba 30 $. Bamonana bayaka na bamatanga te bapresente bango ta mobali na yeyo bamonanaka te moyokaka so moto akufi abande kobima na etali te abande kopesa ba 30 000 ba 50 000 kapashula navanda na libala na ngai nde navanda na pasi na bisengo na nzala navanda na ngai bachaussure yango tolataka yango mpe biso nyonso kaka na bato ba 30 000 na bato ba 20 000 kapashula bandeko na biso ya basi yebisanga nono audio ya moto biso nyonso tokutana mpe na bacirconstance yango nayebi biso kapashula soki oza na nzambe te kebe eza na maloba moko balobai na désert ekole yo soki wana nzambe te kapashula nayebi biso ere bato balokaka nde ere onga na telemaka nayebisa yo na émission moko awa nayebisa yo ti naloba no na émission moko boye président de la république ayeba confisque batelefone ya bato nyonso nayebi biso bombe ekozala na monde oyo misu bato bakositokopo te bato bazosomba balese pase bazokatisa baokima ata ya famille kaka babi na famille biso nyonso obanda na mama tina bana yebisa ngai audio oyo ebimi ya santa wana ntango olobaki nalingaka ye te estce bando oloba bo mpo ebeka kufa ayeba ye te mais ntango yo olobaki alingaka ye te siko ndenge fi yango akufi aolinga ye to okontinue kaka kolinga te olinga ye aza camarade na ye akenda otala ekutu ntango azali na poison ayebisaka ye azokaba bien te omoni elati ye kaka pourquoi bolinga kolobela bato mabe pourquoi bolinga kolobela baninga mabe ntango bona mama binemi kapashula tozaka mpe na babinemi yango ti eza babinemi mosusu towana yango mpe ngai nayebi nanga te kazaka enemi nanga akomisanga deja enemi na ye akovanda place moko lokwa ye esa komisanga enemi na ye nalobaka ya mabe likolo nanga kapashula ngai nde nayeba te tolobana omoni ngai nayebi so dana baémission ngai so toya binemi na yo naa na ntina oboke ojeto te lipomi na ngai ya kaka naolobi so te mpo nayebi ke tolobana te ngai deja so tolobana te nayebi ke tolobana te natie babar na nga natie babar na nga navandi na coin na nga naa na ntan oboke ojeto te naa na ntan otindelo mbwakela te parce que nayebi ke ata na bwakeli ojeto ekoaboutir na enemi na biso te donc c'est-à-dire lokwa esi tolobanaka te tolobanaka déjà te même na ntiama ya likolo yebi ke tolobanaka te donc naso na ntina koya kobwake osu jeton te mpo nasala rappel te rappel eyaka mpo to tokute na milie mo boye tolobana te so tokute na couloir mo boye tolobana te so tokute na ndako mo boye tolobana te so tokute pesi mo boye tolobana te rappel eyade ya yango rappel eyade ata na okufa na pasi na oyo osengo secours te eyade ya mpona sala orappel ke naa na pasi me na oya te donc naosala oyo ya rappel donc esenga na boye kojete to nalobelo mabe te epai ya moto to na bato ebele mpe tolobana na bango te jamais nakoki kosala audio epai ya moto kapashi ngai nalingaka ye te ngai nalobaka kapashi okati biso ye tovoye boto na bato mpe balobele biso mabe te naolaki soki maloba na o wana ekóma te mpo nasali yo mabe te ezaka juste ke tose comprendre te na kiamitié motu na moto afai na koi na ye ngai nde so olobi mabe ngai na oya na obuka ngo nde na désert jalousie ya moto azwi ka chemise abie babuto abie nasali zuwa nake natongi motu wana mpa verifie te babomi moninga mpo motu mosusu wo na verifieki te ezali mpe likambo lokuta ye abima na mobali nonzoka nde ezali lokuta donc babilo moko ya bongo tosala sikoyo nini biso to bando ye kosala na biso ka bémission parce que bino mo botambola mabe botambwisa bavi na bino mabe bolingi kotia nzambe na bavi na bino te bolingi ka bozala boparaître yo kati biso bamilie yango mpe balobaka nayebi te milie yango na kati ya milie nini ezalaka po biso mpe toyeba bato ya milie mpe bele banoela biai bakenda bapoto bamimika malando baa na bapoto
ba liste de mona ko ba milliers on peut ba ton peut ba milliers to tanga yango wana peut-être eza ba génération monsieur ba milliers avant dernière milliers avant dernière ba ton on tanga ba comment ba milliers ba likolo siko biso siko to zaka na époque batwana mais l'autre on a banda kama bala c'est ça to zala penza kapashula ke milliers on bo sala on peut bien baninga pe basalaki basala après moment batiki bakeluka bavana banda kama bala na bango bavandi sona tala kaka mutloka noela biai modela bando linga libanga soka telemi we papa chéri bando boka noela biai mais le pe noela biai libanga pe normal kaka basandra gato ba igeti gato ba camarade yana nga geti alino ba fille a combo na époque wana kapashula ouais. Mais le ba vandati ba vandi pe na bandako na bango ba osala pe vie na bango malgré ba pe ka na ba relation pe ka ba milliers mais quand même ba vandi bino milliers na bino suka na ngeza ka mutu fa kufa c'est ça suka na mutu fa kufa ya milliers na bino suka na mutu fa mutu tia mutu na se kapashula to comprendre te ça passe makasi izo sala passe batu milima batu zo kita na se siko olobi lelo o lingaye même lobo yo lobaki oyebi muto a profiter nango c'est ça même suka muto tindelaki po na bala ki sono ke ma lobo lobaki ezaki mabe affaire muninga pour vendre ba bimisi audio oui ata lelo la kisi biso ke o linge poza camarade o ana man lobo mo lobaka déjà po na ye et là tu vis mon bimba de ça dit ngata na camarade no tata mkono kuta no ba poser tengo na okona convier ko za camarade no pété na convier pe ko yeba o te pona bi kata mkoto beba na un jour ko bimisela ngape maloba mabe bo sala ndeni to bo beba na ba ninga bo vanda po loba ka mabe ba ninga soki de bo loba oloba na de na muninga te cheka po ba na so mutatuni lisolo na yobi ka te ate en tout cas to la biso vraiment sur na relation te yaza ko na yaza ko na esili nango nana tina na bando kopesa ba interprétation te ye na linga kete ye penza soko okende kuna ata kufi na koya tete pona kufi ne muto bolia bomela te bokoma na ba distance o le lasko muninga na ba réserve pona matanga ope to ya pona matanga ngo penza pe to ya Skoton to yana to como mona mutete ndeye lo bene na audio bongo mutete ndeye lo bene na audio bongo e komi ko sa nini pasi batu ni so miss no mo ko maka pa na yo mutongo ndeye lo bela ka oza mu ye aza muninga ba ko mo to do mo yo le la muninga zate na banini me biso ngana lo bango ti ngai camarade nga Fleur Makinisi pe ya sonam Fleur Makinisi ti akufa ki to bando lo ba te mais na lela Fleur na mutema nanga parce que o akota kuna ka yo tana de mokile zala ozomona na lela parce que je sentais que ezaki be compréhension to se comprendre ka te on to discuter que to soit naki mais jamais na place mo quelqu'un qui na kedo bete so que Fleur na koki jamais ko lobisiti na yina ye parce que ça na comme un niveau le babongo ta Fleur akufi nengena ko kolela été ozo comprendre kapashula na lela muninga nanga parce que azalaki yanga ngam na laki sai batu bele na sangi sai pe na batu bele na sangi sai na o na laki sai pe oyo osomona kapage tozaka na ba maloba ya malamu ata to loba na muninga te zala na maloba ya malamu pona muninga très important po ata muninga ngo pata boloba na rate place avande te ba ese mais ya loba mabe na hotel et sous la jakabiso kena za nemina muninga mais aloba mabe na ngai te yaloba kaka te ye pena to za muninga na ngai yango mona ka bato bele ata muninga ye ko senga banda to mbaye mutu mo bateli bina terrain d'attente et les kaka parce que na tala ke muninga malgré to zana ba problème aloba mabe na ngai te oui parce que maloba o to lobaka et même biso vraiment musika osomona lelo komi kolela muninga mais na moment na yo lobela muninga na ba audio oyebete o nini muninga o vivre c'est ça tala lelo mibala ngo bowelaka bayaka matanga te bamonanaka pe te bayaka te koma kaka kasi mutete mutabanda opesi ba 10 000 te ye mutabanda opesi ba 20 000 te bakisaka ba age baninga ya bana bato
l'argent du sang. Bozo we la ba 20 000 yango bobimani mibali moko. Na ebite ba 20 000 ba pesa bango ba on ba soutenaka mibali yango fa bazwa misala wana ba pesa ba 20 000. To eza ba kuta bango ba bonga déjà yango ba comment ba 20 000. Okimi mbango malonga. To mibali wana ndi bana biloko bazwa pa na bango yango ba pesa ba 20 000. Bazwaka. Boluka bilonga nzambe. Ya na bato ope ba sambela kanjamba pesa mo mibali na ba pesa mo ba 20 000 wana. Mais na kata bonzambe ya malamu ya malonga. Ça ba camarade 20 000 ala poko ça. Toi ba camarade na biso camarade nga Nicolas Marola. Moi ça Christophe Musungu. On dit min nzela na 20 000 likati. Ba 100 000. Mais que tale kuna pas Moïse Mbiye. Na ba soda na ba garde ba tele makaboui. Losambo le. Ba sambe l'église mona na pas Moïse Mbiye kuna na leki na Karine Lonjoka. Karine ko benga eh to sakina Nicole. Ba soda kaka bonga bi moi ça mo konti ko me kata ambassadeur, moi ça ambassadeur. Mais yé on a pas Moïse Mbiye na c'est ba ko lo sambo. Sans camarades. Sans camarades ko. Ninga zana soka wuti kaka Sénégal a yeki chassa, tam soto kutaka une fois. Et c'est lui. Asisi makamuna zongi mboka na ikuna pesa mobali naza. Kapashula. Mais ba 20 000 bino bozonje na ndenga mabe. Po bozo mboma na makasi. Mito ba ninge zo lala na se. Babi mibali on peut ba pesa ba 20 000 qui songi. Mibali batonga bango. 20 000 na songi likolo. Après ça 20 000 ba na songi likolo. Tout ça me la pona ba ndeko na biso kaka. Amen. Na entourage surtout pe. Ba o bazara na biso. Kapashula lelo ki amitié sur 100%. Il y a vrai na kata ki amitié batika ka 30. Ebele bo. Na tam soupe 30 ebele na ndenge ya solo. O moninga ta batu bayela nga o malika muninga malamu Yesu ngalo bate muninga malamu za. Baninga malamu baza. Baza. Kapashula baninga malamu baza. Elo comment lo mo utolo bana début miso bini. Tant batu bati ba commenter to senga nzambe ba te bino boza te to leka dia ba niveau wana. To leka. To na ki amitié to na ba niveau musu to leka ngo. To leka ezali. Eza pena ke soki de teme to leka ngo ata mabe yango ye nde nini bo muna peka ke bo bongisa bozala kaka. Donc otali pena boy na za pena ba masange bele baza wana ba Vanessa ya visana mbele otali pe bo muta compréhension taka koma mtu sana mbele Vanessa ya visana mbele sika boy apasuka apa mbate donc ça dit yena azana muta compréhension mais au fond de ce qu'on a tangele autant des années auto sena ki amitié obité ngai ba kam omoni bato ba ka loba peke parce que moni mutu te ngai pe na lingaka moni mutu ba loba qualité na ye faut batunde ba ko loba parce que nga na koma niveau yo loba qualité na nga moko ba camarade pe ba tala ba loba nga pe o mte munene tina ba camarade ba loba nga ke na zala mte munene et là c'est même comportement na vivre na vie de couple na nga on a ça ngo pe pareil pe ba camarade ozomona kapashula tona ba ex mususu pe ba kenda aloba pe malamu na yo mais ezaka ke destin des akili yango te mais mona pena ex pena interpréter mamania te mute ngai na bala kapashula na bala penza mais o mona pena ke ba commentaire ya o tali pe commentaire muto bi muto yo commenter o kamwe ozomona ça dit qui amitié to luka to za bien vraiment to bota na biso bana na ki amitié te mais na kata ki amitié wana e kwa boutique loka malamu na kati na biso ata to tika bana na biso baza ba bénéficiaire nango vraiment bato belé ba wela ko sa ba relation mais ba ko entretenir yango te entretien de ba te babi te ki amitié la ozo wela ko yeba na mokili mobimba mais ko entretenir ozo ko kate o supporter charge donc okomi ko tika ba pointe ya ko beba na partout parce que kapashinga lo bananga na ko beba na mokili mobimba mais na zaka na raison nanga faut la kana raison donc ndinge za wana na ko beba na pena yo yo kanga na vandite na lo ba kapashisia na bando finga na lo mabe esimba te kandi na to lo ba de to leka ki awa so de sito sa binemi ya importer c'est d'être binemi na su na tina banda su ko luba maluba nikolo enemi nikolo enemi na bakisa su maluba te esimba te enemi mo ayebi pena ke awa courir lekate ozomona to sambela kapona bandeko na biso bandeko na biso balinga matala na to sambela kapona bango
po après matalana nde yango na baliwo ezoya likolo na bango baentourage bazoke kokutana nango batembe bagazo babetanaka kuna na bamilie na bango yango tosambela mpona bandeko na biso nzambe epargnaka bango na bana bamilie nio oke kota po milie mpe ekokata o destin ndeti ye milie ekati mais tolobela yango ti milie ezokata bango badestin oyo kati baage bazokufela na baomérite tobanda kokunda baboti na biso me baboti bakomi kokunda bango aute po père de mama ya bango yo bampaka mpe so bapekisa bato keba baya mibali mais c'est parce que parce que omoni mibali bavandaka na bafille ntango balingaka basi bayaka na bacamarade na bango basi oyo bazalaka na bacamarade na bango ntango bavandaka na bastaff bazalaka na bamasolo bafille babetanaka oyo bampaka mpe bayokaka tala bampaka ebele babanga bafille bampaka ebele babanga bafille po ntango bavandaka bamasolo bayoka mpe bafille bavandaka mpe babi te bafille bana baproblème ebele yango moni ya ba 20 000 na bazana eloko bazwaka mpo bafille yango babanga bafille te bayaka bango moko mikotisa mpo bana eloko bazwaka mpa na bango toni eloko oloba te toyaka matanga. Merci Mania, tokomi na suka ba dédicace et puis mo gentil na ba balandi biso wana. En tout cas merci na batutu balandi biso ya Joe Mystique, merci na yo. Laetitia Malonga, en tout cas, na pesi bambote, na pesi mbote na batu nyonso, ba Brazzaville nyonso balobi vraiment Caroline Ikwa, camarade nangai ya longue date, Betty Ikwa, Caroline Ikwa, star nangai ya vie. En tout cas, inauguration le 15 au salon de coiffure monsieur ezo funga makuna na Brazzaville. Place au besoin besoin ba fantaisie biloko nyonso et aux alawana vraiment na opesa bino adresse bato balinga vraiment ko sa ba suka kitoko salon Caroline pe efunga mikuna ya Brazza inauguration eza le 15 so na makasi ya nzambe so nzamba sungi biso ta muso to luka pe to assister au ça vraiment bien pour na encourager muninga tango sa makamba bien to za ba pour na ko motiver. En tout cas merci beaucoup à toi Eli Mwamba ma belle sœur ya sur Eli Mama Motema maître Maglo Akasongo maître Maglo Akasongo. En tout cas ba bon séjour en Europe toningi bino mingi. Merci beaucoup na yope Kapache. Merci en tout cas maman sur balandra biso ba remarque na bino. En tout cas si y a un souci remarque ezali boya kayango ça va que to évoluer. Merci beaucoup na assistance à Siki Mojiba et puis il y a Joe Mystique, merci na yo. En tout cas merci na bino nyoso tolingi bino mingi. Bye. Kapache TV. Kapache TV.